Saratola TV. Mera elote. Ngai na weso mera olukaneka visibilité. Mera elote. Saratola TV. Mututo akosambela photo na wana okeli felo. Quelque part. Maman Gerda soko continuer ko baiser photo wana ko salela yango lifelo za pembeni nawo. OK. Do yango wana. Saratola TV. Nga kwa mna ngala penye les ayeti ba otindi za bato babunjaka mic. Bana kati ya penye. Nde bazo tindika penye ba obwakela ke mwa mike. Et sauver. Nde zo sauvera penye chae mulunge. Mais ya turo penye lo échoué. Bato zo c'est la concert wana iko inda babe. Ese yebi jambe meka lamba tsambela. Saratola TV. Maman la brille ngana zoloba. Oui, namoni olandaki émission ndenge na lobaki ke faut luka basali ya nzambe mo luki bango te. Te ya luki basali ya nzambe bien te. Délivrance senga raté les ndenge balexaki na caméra wana. Wana za simple publicité. Saratola TV. Vrai face na o maman Gerda za nango za o zo misali. O za ko amisa la publicité ba dubai bae. Ako bimisa no ko vrai face ni après. Nde baso azaki nde boye. Saratola TV. Nzamba lolo za témoin zo monanga. OK. Depuis na bani ministère ya armée céleste depuis na bandi côté suna yambi ba chef coutumier ba muke ba koza 20. Chef coutumier moko na ba ami kwa zawa. Asambela pona mwana mwasi moko asala 14 abota kati. Amen. Kuna buka ile mini makolelo sana sema. Ayele lote. Mwasa chef coutumier. Mwana kala ayete. Wapi? Asa wapi? Yaka wa mwana zemi. Ayaka kuna na parlement céleste. Mukongo yako. Amen. Ayaka na basi na bango nzamba lolo za témoin natambola na mutu ayena babiloko na ya longoli alobi na ye na convaincre soutenir nga. Saratola TV. Ba comédien ebele eloko ezoti mema bango bakufa balingi bisimba simba ba comédien so botiki ba kisite avant no esi la boko bakisa mata 5 baba bosa na ke so sali contrat na diable pona yo kanzi lokolo chiki esirité maman mbiku do na fula ka yo ata o chiki yepe va profiter ba intérêt na ye. OK. Ata après 10 ans comment na bilim ata lo biki ote ngana kota ka place na tika est-ce que le gars qui na délivrance. Saratola TV. Si yo ke mela babiloko na balenge oko ka usa prier à 30 minutes te ngana zelo 4 d'ité ko sambela pona polo bakete oza obenga mais otango na bengami yo pe seme loko ka prier te makasi no za semence moi si otabita azaki makasi na prier te mais azaki makasi na kopesa. Saratola TV. Bato beloko bota mais to ba activer tu ala bato muso ana étoile et ko nga enge ngata muso na 2028 mais yo zana déjà visi ko yango kena ndako nganga abenda yango longo na étape 2028 et ya siko allez tango activer leyo mbama ko mona nganga mtapesi kama makambo so tango date wana 2028 wana tako koka na mama uri ko bonga allez paso banda ko vivre na 2024 et comme ya 2028 ndio mona batu musa bandaki bien akiti. Saratola TV. Tango tinda ngana kota makambu na yo omona ko zapete soki yo moko zala incapable makambo na esimbote otinda sikonga na famille noté la nanga bien mangasa na famille noté ba condition ba famille na ba kindoki na bino na yebite biloko ke na ko sima na ba leso na ba kindoki na yebite mo otinda ngana kota bitumba na monoko pamba non ngata mo otinda nga bitumba fo pesa nga eloko pesa nga force tango ba bengi Pierre ya ko sambela tabita se kwa ba lakisi Pierre eloko ko pesa Pierre force ke ata retour elinge salama ezo Pierre ke ba sema so tabita salaki. Saratola TV. Balongo l'esprit ya ba hésitation babenga ngana kondima bapesa confiance nzamba permettre to landanga pamba te a permettre landanga parce que ayebi ki na nzela na ngai peut-être bana na we baza na nzela na nga Amen. peut-être musala no eza na nzela na nga peut-être lobiko no eza na nzela na ngai. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence Isa Logistique Multiservice baye kofacilite bino tâche
pour nos services locaux là, chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosomba biloko na Alibaba, bazali pe na service ya règlement et paiement ba facture ya mbongo ya ba fournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, ta bazalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya ba produit topé ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence Isa Logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Affaire ya ba pasteur ezotungisa bana nzambe makasi toyebite tobengango temps de la fin ndenge Bible lobaka ba faux prophète ebele ba robima toyebite tobenga yango nini tozana ba pasteur ebele lelo bakomi kosala ba scandale mingi surtout na TikTok tozoyeba teske bazia ba vrai pasteur Topé bazana bango bataman ki onande Denis Lesi alobaka ye moko. En tout cas, lelo na ozalanga mo na plateau te, na ozala pe na noko yamste, na ozala na prophète Papi Ekila, l'homme de fire. Toromeka kolakisa bino ba témoignage ebele oya bandeko, bazui ba solution o ba bandeko koluka. Baluka bana misu baluka bana na banda kwa nganga misu bakenda oluka bana et pas ba maman mbikudi mais bango ba yo oluka Yesu ya prophète Papi Ekila mona mutasali 14 ans abota raté mais grâce à Nzambe ya prophète Papi Ekila azuize bi toza ba témoignage ebele a oyo torolekisa torolakisa bino et puis prophète a ko expliquer et puis toza lisusu na sujet andeko la brine na banza tango makameza opela monto na yambaka prophète Papi Ekila après ça la brine conseil moko na télévision alobaka la brine fa luka basai na nzamba luka délivrance to uta comment la brine na ba pasteur baza ko sambelela e est-ce que la brine a kokisi maloba ya prophète Papi Ekila est-ce que la brine peut ba sokoli soki la brine ba sokoli ete me ba sambeli pona est-ce que bo tutu na milimo prophète amona kekei na ngambo mususu pe mama Sylvia ki komindi misa kozala veuve. Est-ce que maman wana pe ba ko sokola e mobali soko akufi ba sokola basi combien baso ba bali officiellement légalement to pena lukango ba sokola e en tout cas marambo to resoleza mingi spiritualité voilà pourquoi na convoqué Mosai na Nzambe le prophète Papi Ekila ameka ko éclaircir biso et puis ameka ko sunga peuple de Dieu na makambo etali ba faux prophète ba tondeli biso na réseaux sociaux. Sommaire du jour, Fally Ipupa aobeta na LCDA Arena aobeta na LCDA Arena oui na Arkea. OK. Alors Adidas Arena le 20 au 21 avril de l'artiste Ferregola, ba meloma na bonne musique, bo soutenir mon mboka. Bo soutenir Casino de Paris le 31 août, Fabregas Maestro. Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambayi le 26 mai, Tozalawana et Belé dans Zénith de Paris. Et puis conférence forum panafricaine de femmes entrepreneurs qui aura lieu en Bruxelles le 23 au 24 mai. Soroyebi aux entrepreneurs, Kouraté, événement OT, Kouraté, forum OT. Et puis Soroté Kaka,
okosomba stand na yo oko-exposer biloko na yo partout na Europe, Amérique, Asie, Afrique. Soro lingi participer na conférence na forum panafricain oyo ok na 17e rue pona bandeko ba na Kinshasa, na 17e rue Oluki Fondation Neema oye kambami bongo na madame Ketia Olangi. Alors okosa l'inscription na yo kuna ba yebi ndenge nini bako diriger yo. Alors salon de coiffure l'oiseau d'or salon de coiffure eza ngingisanga mikolo yo so ipendo za mwasi oza grande dame oza classe. Il faut mettre à tour na salon l'oiseau d'or. Ils ont un croisement saut de mouton na Kabambar. Alors, na conseiller Bino, au mettre à tour Kuna. Merci beaucoup. Retraite de prière de femmes pleureuses en Afrique du Sud. Le 18 au 20 avril 2024. Donc, Banaya Soudaf, femmes pleureuses, femmes combattantes, femmes de chaleur, femmes de feu, femmes de vision. Faut que nous la massou on a biso pas nzambe ma nzambe zaliko na biso na bengisi bino na Afrique du Sud le 18 au 20 avril retraite de prière de femmes pleureuses. Alors RM Like mafuta kitoko na recommander bino yango parce que eza mafuta o eza rongengisa lo poso na ngai. Alors bozala wana muto azana besoin ya RM Like oko contacter nga oko contacter Peno Royams. Toko diriger directement na boutique. Alors un grand merci na famille Olangi et big dédicace na bino. Un grand merci lisusu na maman Ninel Peter. Moi c'est Mondele. Un grand merci à toi. Un grand merci na ba meilleur fan du monde. Un grand merci na ba vrai nanga. Un grand merci na bandeko bo Olanda biso na Top Max officiel et puis na Sarato la télévision pour continuer à s'abonner massivement. Balobi Bordir et Zambo Kananga, analyse des Zambo Kananga. Sans plus tarder, un grand merci à l'ingénieur Josué derrière la caméra. Un grand merci à Lunga Kalelo à assister à l'émission. Un grand merci à ma meilleure fan du monde. Un grand merci à la famille Olangi, madame Ketia Olangi, mon général. Un grand merci à toi. Un grand merci à ma boss. Un grand merci à Banderonios Tubolinganga. Un grand merci à maman Ninel Peter. Moi, c'est Mundele. Hein? Na France wana na pesi mbote. Un grand merci na Laure Ndaya depuis Kinshasa, soyez la bienvenue ma soeur. Un grand merci lisusu na maman Mimi, un grand merci na yo babi maman Mimi akumba kumba yepena muta visiter nga Belgique. Un grand merci na maman Kana pour na ba cadeau. Merci na ba maman nyonso boyamba nga bien na Belgique, na France, na lingi bino mingi. Et un grand merci lisusu na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito. Un grand merci à toi. Alors, mon Sakoli, prophète, bonjour. Ah, bonjour maman Saratola. Bon retour. Ah, merci papa, bonne santé. Ouais, santé kitoko na ngolo nzambe kando kozomona. Monique masolo to solara, izaka na 2000 combien? Na et pas on a bureau. Est-ce que vous avez en 2022? Ouais, goza ba 2021. Ouais, goza ba 21. Moni latin zoto. Ouais. Na vie oboni nyosto to tele marathon so telemi na ba venture te mena ndenga logique et logique e ko melayo. Donc nyoso zo buka lelo. Eza ba ifo ko sala. Oye bisanga sanga nzamba opambola yo. Mote na sepe na kuti palais ça va. Et ça linga sengo moni ça la bien que oyebana kina mutu na ndenge moko boye omoni akomi na ndenge mususu la kisakete oui nzamba zo pambola en tout cas ko bosa na teke na sema petro hein oui tout ba pioto zo yanga na mobile na église mais aussi la ba 22h to 6h toke bozo ko filmer tout ça nzamba mo semaine goûte tant on dans Paris na kota kina nini nga na otala image mo vous avez filmer au vandi likolo ya kiti na église ya epa na ngai au vandi golo akiti yo moko na ordinateur ozola kisa batba ko ya ba délivrance ozola kisa ba cameraman sala bo tout ça natali nani na moni abi te Nzambe atikala kana nonga mutu te do oyo loni lobi oko buka do ozo buka do bakanisa teke ozo ndeni bazala kana lens na Yesu. Amen. Merci beaucoup prophète Papi, je pense que tozongi na osusu na émission Yamboto kota vraiment na liloba na yebi ke yo lingara avant to banda prière na yebi te to banda na prière to ouais et là on se va banda fo Nzambe liboso. OK. Nzambe na lola to pambolio et longo na liboto on soit zolanda biso to tike bande l'émission na loboko no masia molemo santo zo contrôle la maloba na biso nyonso zala ya malamu ya mabeza la musika na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup.
bato bandeko bolandi biso na bandaku na banza bino pe bo pambola mingi na uta ko yamba yo récemment avant de voyager na sujet à la brine oui sara biso lobi la brine soki ndenge jani akufi la brine il faut ça l'effort aluka ba pasteur ale kana délivrance à Toubela na ebité to uti pe ko mona ndeko na biso moi si ba pasteur baza ko sambelela ye na ebité délivrance au senga ki basala ye yango wana. Oui, au moni délivrance c'est senga raté les gandinga balexia ki na caméra wana. On est ça simple publicité. Na bato ba telemagi ba osa ile délivrance wana na ndimite ke afa ko na étape au sambele zaka ba uti bandako na ba le ba fufu. Baika ba sambela ba doa mona ka ba sali prière. Ba bosa na spiritualité zelo ko sakana te. OK. Omoni ko loba bo ezalo ko msusu mais spiritualité ezalo ko msusu. Ngana ko senga ndeko aluka basala nzambe ya solo. Kona zwa kita ko sambela bato wana ki ko luka en tout cas zaka na ba problème. Soka tete mba ko mona ngo. OK. Da fa luka penda do ba coach ndi ba séance ba prière na ba orientation oza et puis afungola mutema loba. OK. Oko kende basambele mais so mutema za ko fonga matelo ko sa mezate. Donc délivrance zo senga yo pe obimisa makambo eza kati na yo. Mais oui, na lobia yo za ndoki zo basambela yo tiki kindoki te kindoki longo ndeni. OK. Donc faut maman la brune à Toubeli. Abana non ko Toubela et puis ezate ke to so ngana to kende to zo ngepai. Mobala ku tso kufa kaka pas même bakundi le rôle exemple lundi. Yo après une semaine OK o basambela nga non. Yo pende faut ça ba 2 semaines ya concentration pende ba orientation ba prière. Parce que famille wana ko kasete batiki ya baza soki soit disant na ko ba sakata bani donc maman la brune nga na zoloba. Oui, namoni olandaki mission ndenge na lobaki qu'il faut luka basali nzambe mo luki bango te. Te aluki basala nzamba bien te. Luka bende basala nzamba bien ba wana namoni na juger bango te, mais aluka basala nzamba bien. Et puis délivrance na zo senga te ya journée moko wana ka. Et senga mna faut le kana ba séance. Processus. Oui, faut le kana na ba séance o senga ke ozala libérer parce que un ya liboso c'est là. Famille nano ya mawei balobi trop basali ba o ke sengila ba ko sala. Deuxième mokile lobi ya ko sakana te maloba musia batu tuka ba ya normal te na bandoki ba profiter pe déjà. Donc to tika ba vanti to tika o sakana mamba spiritualité. Donc c'est fallait kabina luka na basali nzambe ya solo batsalele séance ya délivrance parce que au moni mabe et ya ka si place te na minute au moins neka sentiment mais après 5 ans ndako vivre ba réalité square makambo bandi. C'est ça. Merci beaucoup prophète pour la brune et bongo ndenga benga ki ba pasteur. Les appels montuna ba tebele ba lobara. Ce ko fait le mobile ba pasteur ba prier pour na yo. Et si lito il faut pe boko ko coutume et ya sokola yo. Mais est-ce que au moins façon ba ku na ite so ko pona mama Sara. OK. Au moins bo sangsa makambute. Moto ya ku fait le mobile bazala ki ensemble famille bazana bolingwa mutu wana. Oui, ba ko sangana na église ba sokoli mutu. Mais oya eza bongo oya eza famille ba shundoli. Na bilamba jani ba shundoli. Na ba biloko nyonso ba shundoli ba tikili ngambo. Yo moko miluke la solution. Parce que zo babino yo moko miluke la solution. En tout cas fait ba place ino ke luke la solution. Donc on a ko luka ya ngwana. OK. Donc soki zaki bo moko na famille ya mobali. Ba ko sala ba cérémonie côté église ba sambeli ke pona ye na quelque temps ici mais oya ezali monde entier ba lobeli yango. Et puis na batu mususu ba profitaka na makambo ya batu. Est-ce ba gena bandoki mususu bazaka uniquement bango bazaka bazelaka ba poma batu. Ah bon? Azeli kaka dossier ya côté yango bandi ko manipuler. Mais on a bloqué les réseaux sociaux au mona oh et ça ngane ti lisolo ya pasteur na biso Mike Kalamba ina Peniel. So que ça ki ba bimisa na réseaux sociaux tena kwa côté. Lelo bitumbani e kwa aussi la te poani bandoki ya réseaux sociaux ba musu bazali wana déjà que il faut pas badaka ko mataka ba mvutaka e Peniel abotaka ba makambu ba créera po non c'est sotala tala tena bozana ba réalité belé batu ba barate ya ko mona fisa batu deuxième fois lo bake makambu na ya famille na yo keba comme mango na réseaux sociaux oza ko zo via famille na ozotika na réseaux sociaux ba non se ba otala réseaux sociaux est-ce na ko belé ko mama Sara est-ce zo ba ke bandoki bete ba ba na ba quartier na ba veni na ba nini bango tu ba ko ma propre mta seta rasuté bango tu ba ko ba madame les français ba madame ba les français ozo comprendre bango so ko na ba ka bango tu do ke bana no do tango ozo sujet no ya ndaku na ya bana na yo ke ba ko talango na nani ozo mona ndio kan site fana na papa Diego abo so na kate
tout soit na bobundaka te et bi matin mais ce que demandé yango besoin avancer mais na ba musu ba ola nanga ah batela couple na yo lelo o même attendre ko na biso jani po akoma lelo na mwasi wana ba koma na ba diable ya kokota na makambo na bango bien po ani ko swana na bango bimaki na réseaux sociaux jani ake koloba mwasi abenga ninga mwasi pa ke koloba mobali wana siko badongola misu tango ba yeba koti ali batie trouble eloko aningo na soki bibi na réseaux sociaux e simba ka le soute ata bo sangani bo bongisa bango bandoki ba panda na ba réseaux sociaux ba kokota mvutuma faut pas luka ki bozala bien te en tout cas conseil na koloba ke papa maman soko za na mobali na yo soko za na mwasi na yo aussi problème ke ba na réseaux sociaux et ko sunga me ko bebisa et puis réseaux sociaux za tribunal te quand même minazo kama likambe sengi ke l'état ya bokene na l'état bokatango même atanga ina fanda ka bomo na mama mo de ko moko lesbienne ko tu fana peso ko tu ba photo no chango na miniature na bino OK mama na banga sambela ka église na ngai aye atindeli mama na mbongo ya amema soki ndeko na poto mama na bango alie mbongo ye na makanisi ki mama na bango nda sisi mbongo na église zwambo na ngai futa soki ndeko moko babenga soki moluba de lit soki ndenge nini publier nga o prophète oyo alie mbongo batamo na bato apoto amema na mama bato femme mama ane na poto mwana tindela ke mbongo ye prophète aye o defisanga mbongo wana mwana batu ti loake poto te mais nazolo balelo zoka mama na ile ngande passeport mwana na sambeli pona passeport lelo mwana ngo ake France mais lesbienne wana ye mwana wana mama na yakina sa ile délivrance pour za lesbienne za kana poto abi papa mwana ngo na 32 akomi lesbienne ndenge nini sunga ngai na ba prière et puis bana na lokaba za kana ba poto ba koma ba lesbienne tamso akota ki pe ba kisi na ba kota ka wana ayabo ma Alex mama na mbeka jour akoma kisasa lokola lelo bona tongo mama ne kao bayi ba mama apesi mo ba mama ne l'hôpital zaka so apesi to mama kufa po ba matie grade na banque ya poto baye bis bande ko ba bite bo me pas prophète ka dimanche to sambele pour mama na zonga mwana nako ina ininga ngwana akanda tango siko amoni ke mama na ye alia kisoki mbongo na ya ba makambo bande ko nekende poto c'est que pasteur o mutale mbongo wana jana publier aye ko pesa de ko moko soki ba benga soki moluba de lix boko afutie mbongo obenga bande ko pi akomi ndina zo sabatu mo fota mutale lo lisolo mutu ko vérifier preuve ya mbongo ngoni ala ça preuve yo ko lexanga na internet soki ki asoro na soki bo ki do funda nga na l'état ko l'état azali kende na tribunal ke tala mutu ala kimbo na biso yo ke na réseaux sociaux ne ko sani na yo mutu zokenda koluka o saliri via mutu wana na bakokotelo mabolongo ya mabatu musu babika ba malédiction point ozoko kota kama kamba bato e mutu na makolote likolo ba futo $300 ou $200 o luko sambusa via mutu est-ce que bi via mutu wana est-ce que o vérifia ki pena donc mais ça bato belé botika makamba réseaux sociaux bobeta masolo normal conseil mais makambo ya vie na yo ko bimisa ngona réseaux sociaux te ezala mobile asali mabe ezala moi boxi lisango bino mbali pourquoi tant beaucoup tant ki bolakisa na réseaux sociaux te poane ce sont que bébé les réseaux sociaux ko yeba réseaux sociaux ezala l'état te donc comme conseil na kolo ba ngwana merci beaucoup prophète mutuna moko ba komelinga balobi est-ce que ça est important ce qui okufeli mobile ba sukolo kaka mais oui mais net biso tozali ba chrétien lokola to bosanaka kutimité OK kutime ezali na ndenge o ezali na ndenge normal famille wana ba okende ba pesi ba biloko na bango ndenge sengelaka tout sokolo mais ezali obligation soki esili kuna fozongela basali ya Nzambe bango nde basambela pona poyebi ko sukola musisa ka mtia mabebi oui mama saka ya ba famille musubu ba sukola yo ba lacho libabe o mona bana mbala kufotika bala te moi pour yebeza o mona bana mwasa kufo bonga pete yango foyeba ya mona batu msuna kate ba famille fo boswana kana ba famille ya mibali na ya basi pota mswa ko sukola bana ko lingoto bizato do soto ko chokindo kipenda osambwa na vie donc ya mona kasuba sisho ba cérémonie na bango wana fo lukela ba basali ya Nzambe baye ba ko sunga yo ba oriento poke ba malobo ba chaki pota mto sokolo ala mamba oloba na so ba cérémonie soko mutango eta damino yebiango donc yango wana yango mo soki sili fo lwa basala Nzambe ba o ba ko sunga yo siko neti Jani bongo azaki na l'abri na poto na Kishasa azaki na Sylvie o abalaki officiellement est-ce que pona o sokola ba o sokola mwasi o ka babalaki balataki bag to fo ba banda o sokola pena ba makangu to na mwasi ami balai to na mwasi a poto non mama Sarah tango déjà ozana mwasi déjà ta boza makangu bolalika ata ndako moko ata panda 2 mois ata panda 6 mois boko mida mwasi na mbali
OK. Abala bala te babota na labrinité. Babota pe na mama wana. Basa tu basi na e. Et surtout o wana lo wa na alliance na musape longwa te ese longwa ki? Babi balongola ki yango hein. Balongole na ta muta ko fit. Asaki ka mwasi na donc il faut pas balandela ba sokola epé. Donc et puis bango souvent les gana katia ba prier. Na tshoko lo babia ke ba comédien ebele eloko ezoti mema bango bakufa balingi bisimba simba. Bisimba simba ba comédien ezala ba comédien eda ba comédien tout balingi bisimba simba ngai pe ya wana sumba ki mwakare ya wana tala oyebi bisoto ngana koma ki na tamoko ke na pasteur mais na tamoko pe na boma na 5 petits dollars mais ça nango ta musu eloko eko ya nango ezaka matin ngana yebeza na batu baleka ka biso mais le biso pe to leka bango toleki bango et après na bato biso pe to leka ki bango lelo pe bango basaini ba l'équipe biso ozomona ozomona mama Sara so na vie na saka bato tika mutu na mutapi vwa na tana ye oboso tana no net ami to vivre na sepe na ye na kucha ça va tata na bino ata lo bio Sara wana to mona ke clarté bo yo bino mona ka bato clarté akota bikota siko mukoni bino bo za clair do ba wana ba saka ba jaloux donc ngana ko senga na ba comédien batika kakisi message ba comédien botika bakisi soki te ava no esila beaucoup bakisa mata 5 oui ba comédien so botiki bakisi te ava no esila beaucoup bakisa mata 5 eloko zolia bango za au moins problème na bango za lobaka ngone émission elekaki est-ce que ça pacte mo te ba signer quelque yango na zo loba za banini eko mo ba problème na bango za kani baba bosa na ke so sali contrat na diable pour na yo kanzi lokolo chiki esilité maman mbiku do na fula ka yo ata ochigi yepe va profiter ba intérêt na ye OK ata après 10 ans comment na bilembo ata lo biki ote ngana kota ka place na tika est-ce que le gars qui na délivrance otubela ki pa nani kotike ezali fole kana ba service ba salo ba délivrance ba orienté ba kabolo na biloko wana na te yaki bino jubo na baki na Juge 6 verset 1 kitake Israël ba sali mabe na miso nzambe akabi bango 7 ans na prison oyi pourquoi ba koko ya ba GDE ba sali mabe Nzamba akabi bango et tango akabi bino moko te akabi génération nyonso sikoyo bate na simbaka kisi pona sa succès na kidi lona comme na poto na tiki merci zela après 10 ans et puis tozonga to kende pa yesanga comédien ni na sa ke poto ana via malonga tout tika ba sentiment bango ba mona ko bonga za ka so la timwa kechi Lamba bien. Lamba bien, moi parfait, moi solo. Moi Kishasa, moi car moi dans la valeur à 7 000 5 000. Sous batongi ba immeuble na États-Unis ba sombi ba appartement. Donc d'aba kishi mo ngana webson de kona ngai ezaki kisite étoile na onde we bakite tana we kokoka oke ko mitike panga ngai ayiba sundamba. Tout le monde a boté ma étoile. Parce que étoile ezakani ba active ka Bible lobi na biso bien na Matthieu. C'est totalement bien. Matthieu 2 kita Bible lobi da ko yeso abotami ba mona ki bébé to mona ki étoile étoile et la kisaka ke muto siko po étoile yeso mona ba ki ko activer yango ba te belo ko botama to me faut ba activer tu ala ba tumso na étoile et ko nga ta mso na 2028 mais yo za déjà vie siko yango kena ndako nganga abenda yango longo na etapa 2028 et ya siko allez tango activer leyo mbama ko yomona ke nganga mtapesi kama makambo so tango date wana 2028 wana tako koka na mama olinga ko bonga allez paso banda ko vivre na 2024 et comme ya 2028 ndio mona batu mso bandaki bien akiti soit to renouveler lisusu nananga trebe mamna lobi et na batu mso sakatola étoile na epo besa epesa na misa watu makamnyoso esenga na 2030 nganga bite yo makamno pesa na 2030 bena mitu souffrir ba benelio élévation 2030 et na 2024 yo kachanga ngamda peso makam tango fula mi ata 3 ans nganga pa récupérer ya moi 3 ans apeso pe moi 3 ans siko tango 2030 okoka na mama wesenga kike ngongano ebeta okoti na misère soit okufi soit carrière baby makamno seri. Donc, donc, prophète, si je comprends bien, bato ba geno simba kisi mbongo, ba pesa ba mbongo, tezaka o yo zana. Étoile na yo, nganga ba pesa gelo côté. Bato bola ndangai. OK. Nazo expliquer, au moins na ba expliquer ba tuté. Même ba pasteur ba. Nazo lo ba chaque mutu na mutu azalaka na temps. Est-ce que yo ba ka na 2018 Fatia comme président? Té. Eh ba té. Mais tu es bi que Fatia na ba 2011.
vie na biso mutu ampiaka viaka na 10e mairie afutelaka pale $400 nga na yebi est-ce que vous comprenez même expliquer oui même pas que loba cause à la sko nganga monaka nganga oyebi te yore magaka te omona bato mususu bakotela ndako nganga nganga ipete bima yote bima babengana bato mususu oyebi po na bengana ataliki te mutu abebisa masolo mutu na ko yiba ete mutu mona activer le connaît te mais ana bato soko yaka yo solo li te yo pena yaka atali pena on a 2030 35 ako ma ministre tozo bendele ki ministre wana ebima lelo siko ya koma ministre mbala moko yo lobandi obiki na ngene pa fulinga makambo ada makambo te yo ne loko za limité na spiritualité ya bendele loko na spiritualité e pembeni e fuli yo okomona ya omona remarquer ba tebele ba sala ba succès bongo continuité na bango zande par terre oyo kaka akufa ko mosenga lisungi na nini na télévision ba konje bo sunga ngai parce qu'on dit que c'est une réalité. La période de la mission est balare. Mais et ça on a aussi batuke batuboya na ngamba yesu botika nganga. Nganga pesa ke lokote. Nganga kunda zo profiter. Soki ozana 10 ans, ya ozoma 300 atikelo mo 7 ans. So 7 ans pe koki ale komi na 7 ans ngotango bénéficier a personne ba condition. Oh kolala kati na airboy. Oh moni kutu fosa la kande bwe kende boy. Oh tala ka simate soko tala ko bela liboma do akomi ko sakana na yo de loko no moko. Merci beaucoup prophète. Nous sommes en régie à balancer un témoignage avant de continuer. Et monsieur Kendekito Komakasi. Nous sommes en régie ingénieur Josué Tchelabiso témoignage à moi c'est chef coutumier et on se retrouve tout juste après. Saratola TV. L'assemblée pour moi moi 14 abotakati. Amen. Pour na buka ile minima ko lelo sana zemi. Ayele lote. Moi c'est chef coutumier. Moi na kala ayete. Wapi Asa wapi yaka wamona zemi. Ayaka kuna na parlement céleste mukongo ya boy. Amen. Na lobine ndongo kutani nanga. Boto singa lokola prophète. Kamata. Tala libu. Tala libu. Tala libu. Bilala baba ko makasi bilala. So ezana batu. Ba quand on dirait na flatter ba. Amen. Nana so monter. Fina yo au moni kali 2000 Amen. Yo c'est la gauche. So ka droite eza ayo peso loko zoluka. Amen. Yo sala ba calcul. So comme on explose ça so ba calcul. Elingi yo sala na élévation te. Amen. Na lobi acteur zo bela. Na pita cancer on a kao. Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Ah, prophète Papi. Oui, maman, ça va. Moi, c'est chef coutumier. Déjà, chef coutumier, bisosoto, chef coutumier, sonaralora, bata spiritu, bata molimo, ermo, bimaralora, banganga, bandoki, tenis, moi, c'est chef coutumier, 14 ans, mon bibabo tarate. Maman Sarah na o le belo mo nzamba lolo za témoin zo monanga. Depuis na bani ministère ya armée céleste depuis na bandi côté suna yambi ba chef coutumier ba muke ba roza 20. Chef coutumier mo na ba ami kwa zawana. Ayaka na basi na bango nzamba lolo za témoin na tambola na mutu. Ayena ba biloko na ya longoli alobi na ye na convaincre soutenir nga. Depuis bakoko mata ba 20 nzambe. Lolo za témoin na tambola na ba prince. Ba chef coutumier ba ka olukanga. Sambela na ba masé. Ma sœur na logo na tout omoni poma bato zakanini bato bashaka bato na nzoto ba ba kate spiritualité za l'homme susu nga na mbaka pino ma ba chef kutuba yo o papa ba mabele na ngezote kamate sambela pona mabele osale pe prier mabele pe fungwami nana ba tere bele zana nani na oteka ko ba tere mona na njili bo asega so encore nzela pe bongi so pour profiter to so la kaka ozwa soit na aéroport na aéroport pe na pas servir kitaka na ba tereza liwana ozo ape moi osolo liga to solo la kaka donc pour mes aliki na zotalisa batu nini nzambe asalaka nzambe asalaka ba chef coutumier wana ezalika bokoko na bango ne ba pesa bango ke ba sal ba nani ba gera bamboka mais na ma monsieur ba spiritualité ba na se ba yaka olukanga sambela pona bona sali pe simbi na sali bepe ke ipa ape supatikali papa ni ba mona ngati ebele ba ngande kamera te po ye kuna déjà ba mona ke grand so wa epa na ngai te ça loke so ba ye ba pe 6 mois aye na mois na bi 14 mois ça zo botate
libala linge kende nazwi nasambeli pona mama j'ai mi bibo bimi au moins image zoloba nzambe azali nazwi sabato bazolanda nga batika ko comparer biso chef coutumier ayeko luka pasteur oui ba ebele bayaka mama nazwi so ebele pe ba respectaka nga même na ba masere pena na ba biloko na yewana mais balingaka nde caméra te bayaka papa to moni tozo reconnaître yo ba musupe na bazaka lala bi papa na loti yo na ndoto nzamba lobi na ya koluka kayo ozomona usele pe ba cérémonie na ye amoni pe bolamo nzambe donc ya ngwana. Merci beaucoup prophète ozongi na sujet na biso tokoti pe na sujet na bino basai na nzambe. Mama moko azosa succès mikolo na TikTok Mama Gerda. Na banza yo pozaka na TikTok pour na rolanda makambeli kana na communauté na biso ozomona ba vidéo ya Mama Gerda. Mama Gerda za kobetisa ba chrétien belé libaku. Mama wana za ko embrasser photo ya soi-disant Jésus-Christ wa za mobali na ye za mwasi na ye. Na ebite confusion ezokota siko na kati ya ba chrétien. Elo roni noko expliquer biso pona Mama Gerda. Oui, pona Mama Gerda, omoni nasina Mama Gerda lo sagi ne da live. Ah bon? Tu sagi na émission ya Ndeko Juju. OK. Na sira zola ndanga na pesi Ndeko Juju mbote. Po amezali to telemela ki mama. To baki ne ndengo ye na tozong sa sur la mitema ezaki bien. Bien. Mais ndengo komi na niveau mais ndengo komi na niveau ko baiser photo a ekomi idolâtrie. En tout cas mama otengami. Mama watimika ko talisanga ote prophète omoni yo petango bandaki ozaki yo bi watu wadako loba uzanga nganzambe na bisi to boite. Ngana koza na ba orientation mutu na ba pesinga. Nako bimisango libana te pona betsa bana nzambe libaku. Nako jeka ngo pa na ngame yawe komi ba caméra ba tibele ba za ko pengwa. Beza ngo ya ko bata malo so keza. Mais yo komi ko baiser na miso batu pona ko démoraliser batu. En tout cas na lobaki na ye bon obi mutu soki déjà asa ko asa na ba raison na ya ko luka. Mais ngana lobi ezali mabe do batu bazokende mama tia bango maboko bazo libabe. Ah bon? Mais oui, soko zokende Mama Gerda asambela pona loba na ye atika ko baiser photo. Soka zo continue ko baiser photo c'est que wana ozo libabe parce que wana Yesu abiyote donc conseil na ko loba wana mais soka sambeli Jésus Christ de Nazareth ya solo ça ko baiser abana ki ne bientôt zo Yesu na mitema pe yala batibele balongola Yesu na mitema hier ozo Yesu ça va mais o komi ko baiser photo c'est monsieur wana na yebi acteur a filmer tant biso zaki ba païen na tala ba filmer na ye ozo mona. Et puis il mon copain a tout mela ke botika ko sambela nga parce que otaki frappe nzambe. Botika ko sambela ba photo nga na banda ko na bino nga na zala nga nzambe te. Lokwa lobaki ndengwana a sur un problème te donc mutu to ko sambela photo na wana okeli felo. Quelque part Mama Gerda soko continuer ko baiser photo wana ko salela yango li felo za pembeni na wo. OK. Do yangwana. Merci beaucoup prophète wana et bongo nanga mususu batu ba tuna sultan azolataka soki drapeau à Israël et puis batu mususu babi bandaka mama wana kenda Israël azonga nda changer comportement. Ngai na weso mera lukaneka visibilité. Ah. Mera elote. Mera simbi ni eloko nini ayeba ka kini bakora ba biloko ndingwa te intimidation ba intimidation mera za azape na eloko te. Mera mona aneka balar na ye na ba prier na salaka mère lingi a se marqué bato ba yebaye oyo la babo comprendre ka o ba matangomba te bangoma mataka na ye amata banaka la mataka ne bangoma ne déjà tout mère alinga ki siko o mone za bato msusu ki akomi na mama solo na ye mama la fopi ya bato ba sentir yango alubi ko na utika Israël eloko na osimbisa bato boyo mona kate ba drapeau wana bateka ngo kutu to mona ya mike na ba mati balekisaka ngo ya na ba mituka bachaka ngo na ba mituka nazo yebisa we loko te wana za mama okana expliquer lo moko mama saka spiritualité eza ba rideau wana la tité o boni bilo botika ko comparer spiritualité na ba bilo mo papa wana même mata photo wana pese loko te spiritualité loko za kata mutu nako panda na se concentrer na kata spiritualité na bandi be venima oba ba kiti bandi ko ningana ba bilo bandi yango na spiritualité ozo comprendre ya te mutazi mo rido na yemo boye wani za ba mère linga se marquer na miso abatu yepa linga sala kombo abike yepa yaka na nzete mère siko linga se marquer ayeba na ozo comprendre kini yobika kini linga ko supporter buzo bate récupérer mère continue ben ayebani siko akobimisa bino siko vrai face ni après. Ndi baso azaki nde boye
vrai face na o maman guerre za nango za o misali o za ko ami c'est la publicité ba tuba ibaye mais tant ko misali no vrai face na ba tebele bo singa ba pardon maman limbisa tout ça donc on a eu ça une vérité to sala wana ezali pona kolata ba biloko wana tout ezala ngo intimidation eloko ezate mais pona ko bezene photo atika ko pengusa bana na Nzambe bakoya ko tikela biso Yesu pamba na live ozolo bana na landaki azola kelande ko mwasi moko mabalobi na longoli bilaka nyosa malamu Nzamba tia na nzela na yo na longoli destiné na yo ya malamu na modire yo. Est-ce que mosai na Nzamba koza na langage vulgaire ndengwana et pas moto afingi yote moto apesi oto musu conseil ke photo ozo bezeza acteur ya film tala bato balobaka musala Nzamba ko loba boyete botika biloko wana musala Nzambe azalaka na eloko ezaka bololo wana oyo machaka kanda wana botika yango nde machaka kanda mais mututu azana ngo abengo sondo wana tozaka na eloko wana bololo yango nde ezaka mututu wana soki ezate oza mutakanda te yango nde pesa kabisa bakanda mututu azana ngo et puis tirana biso eloko moko bato bazalaka ba méchant koleka basala Nzambe bazate bato nde babosanaka oboni bible to te ya kabino ezana ba qualité musu na pesa exemple ka muke bible solo ba Élisée. Oui, prophète Élisée. Ah, mutakanda. Prophète Élisée, azole ganenga na nzela. Po bato bazolo ba musia Nzamba lobaka bote, zasko la tale sabino to botanga Bible ngo ya bienté. Prophète Élisée, azole kananzela. Bana mike, bana bato bazaba innocent. Ba wadi ko belela papa libandi ye wana, papa libandi ye wana, papa libandi. Abaluke babi na lakebi no mabe. Ba u sebi manazamba eli abino. Si place et bimi eli bana. Avec cause. Non, nazolo bakasite kasi ye guerre na maman guerre de la fille loana akomeda ko déborder langage to bote boko reprocher pe mutu mambe fori bakape ba age batu asa maman mukolo maga salima ba rere to ko corriger na par respect mais na manquement te parce que TikTok est comme na manquement leki et puis faut ba na monde de spiritualité mutu azana niveau de spiritualité na yo soka lobi no ekozwa OK neti la sœur wana komoni nani Adasa zolo bana maman na ke ngande maman pasteur ya TikTok awa wane loko ko lekate mama papi ah yebi mbula na bandi musala ya Nzambe oyo na laquelle alobine na laquelle par rapport ya bonzambo na yamba vayo siko est-ce que marapa ki bonzamba ngwe eza il faut muto ayamba kala na muto ayamba sika to Nzamba sara grâce na muto alingi merci olobelo ko mo bien mais faut to bosa na rate ke ba père batikali ba père ata yo mono ko na niveau ko le père papa tikali papa neti yo zali journaliste be mama sara to la bano ba bilo ba se comparer na yote ata comme na 6 ans na bi ke sara to lambiaka ba on ba bandi masolo YouTube un peu de respect atozo bi misamoto to bote mama gavé a baiser photo mais langage ya sœur wana pezaki déjà bizarre en tout cas nga na ko senga la sœur luka mama s'excuser obeza na nga ba na Nzambe poto ko za na barankinte mama ko retirer parole na wana ikoza kitoko wana conseil me ko linga tiko tana batalo yengete alobi no be lobela ya monde spiritualité la réalité mususu ona ko loba wana zolo bana adasa wana adasa tamsu epa place telemeli wana da intimidation ba TikTok bango tu wana bazali loko te intimidation TikTok. Voilà ingénieur Josué balancele biso témoignage ya mama oyo prophète papi asambela ipona ye azaki na besoin bota bana mapasa azwaki bana mapasa tolanda Sarah Tola TV kuna kaba service kaya mai na makila ko papa bitu oba besoin mapasa baya mapasa to ngana zo yamba ka nusu na zo yamba kaka neno ukangazini obuta mapasa asa deni yoka asa ni siko yo so mona Sarah Tola TV. Voilà, tozongi prophète maman wa azweli biso bana mapasa azwi yango na lolengini osombe otimbaki ye opesaki ye mai osaki ndengeni. Oui, na lobi bien na lobi na saki na kati ya kilte église na lobi bon. Mama o ba balingi ba bota baza babimi. Na bo o alinga bota basalela Nzambe sacrifice ya boy. Bandimi na bo nengo sali sacrifice oyo. Dans quelque temps okozwa mapasa.
Et après bah moi na mona mtaeli nga bébé oni professionnel loba ki wana na kina salaka sacrifice abo na bota na pasa bango et puis aeli nga yango na pamboli pa mobile ne pa mobile ne kula sambela pa na bisote mais aika pona ko remercier Nzambe armée céleste. OK. O moni sana bato belé tango bazo sala ndabiso o baneke sala sacrifice o Nzambe na bandite biso sala ndenge ni no babi porter sa sacrifice te. Sacrifice c'est loko moko très important. Ngai soko zola na ngane mission ni tule la masara tola awa soki olingo mona Nzambe na ngai tosa ona zoloba soko moni moi sa chef coutumier tia zoazemi po atosaki soko moni mama na boti mapasa po atosaki koto sezani ntango ezoti na ngana sa lo prier o mo batu muso sala ba mama o ozi ofele pesa ofele za la raté parce que pona za na onction wana c'est na se sacrifier ki na gêné na boy ko tsala loyenge na mi pesi poke mutu to ya peme na ngabi parce que ba sacrifice ni wana il faut ba pe ko soutenir Nzambe parce que tango ebi ko lo na misala Nzambe pa ko ba ko soutenir yo et puis bato bazo nga ko mélanger ka biso na bato muso za ba grave surtout beti li solo ya Tabita wala ko benga Dorcas Bible lobi maman na ko sambela te o besana bato muso sambela kanete mais amuta ba semence asema kaka vi na ezaka ya ko bonga mais na bato muso sambela ka mingi mais bola suka babola na lo ba vérité to tangana Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 c'est le Bible. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 c'est le Bible. Moye kolimwa simoko azalaki na Yofa kombo na ye Tabita natina na yango Dorcas ye wana azalaki moto na misala malamu pe na makabo na mawa mingi. Verset 37 lobi na mikolo yango abeli maladi pe akufi basokoli ye pe balalisi ye na eteni na ndako na likolo na yango. Verset 38 lobi mama Sara na eteni nango Luden nde ezalaki pene na Yofa bongo ye oyo bayekoli ete Petelo azali na Luda bayoki ete Pierre azana kati ya Yula batindeli ye mibale kobondela ye ete umela te yaka awa na biso. Verset 39 lobi Petelo alongwaki pe akei na bango esili ye kokoma bakambi ye na kati na esika na eteni na mokili na likolo basi bakufela mibali nyonso batelemi na ye elongo kolela pe kotalisa ye mikoto na kasaka na bilamba eningi koloba nini. Bible zoloba na biso très bien mama Sara bolamu epolaka te tango nyonso ozali kosala bolamu na makambo ya Nzambe Nzambe akotika yo te. Bible zoloba na biso na Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 to bandi kokita Dorcas azalaki mutu Bible mutu ya misala ya malamu mais monde a ténèbres etiki ete eye kobundisa ye pe ebomi ye e na batu muso azolanda ngai sikoyo azoluka Nzambe soutenir ako soutenir na mama be wazana ngo te ebele bolamu izate mbongo ne assisa wanga na ba musicien na ba fête ba mona e danger mais tango ko yindela yo intervention ko salate les seules interventions za Yesu. Amen. Bible bitango Dorcas a eu problème ba mama ba kufela mibali ba ndeko bazanga ki ba mbongo ba ko présenter Pierre babi batu nyonso ba ko kufa mais maman wa ko kufa te. Pierre alobi pourquoi bi maintenant ndako na vanda ka muta futela kinga Tabita mobali nanga kufa ki charge ya bana na école mutazwa ki bango Tabita ndenge na bandi awa mwana nanga za na Alemania ya baseri na bango wana mutasala kango Tabita mutu amisala malamu boy senga na Nzambe na yo azongisa Tabita soki za kidati nako kufa na nzela babola mwasale biso to sengeli na Nzambe yebisa Nzambe na yo azongisa ye aza mutu akufa sikote po bola moleki ebele so yo tango zo pesa ngana sa elo prière o mapa sambela pona ngai na botaka te sambela pona ngai makambo zo simba te na munoko ba pesi Pierre mission aluka sambela pona Tabita zonga na bomwe ba yeli biloko oyo ko senga kitanga ole la tata kote lika mama na mwanso akufa te Pierre a présenté Nzambe biloko ke Nzambe mwana mwanso akufa te tala ila mama oyo mobali ni akufaka charge ya bana na école mwanso mutasalaka zongi na bomwe amerite ko kufa te Nzambe tala muto oyo ndenge nazoloba na minute oyo autili yako ko futila mtu moko garantie sikuzana batu moko azoloba yo banda nanu
soki na moni nzambe wana nde asali après ngane na koya non non nga soki bongo benga ngate ba msuba lo banda te nga ko benga ngate parce que tango zo tinda ngana kota makambu na ya ma spiritualité tango tinda ngana kota makambu na yo omona ngoza pete soki yo moko ozala incapable makambu wana esimbote o tinda sikonga na famille noté la nanga bien masa na famille noté ba condition ba famille na bakindoki na baino na yebite biloko ke na ko sima na ba leso na bakindoki na yebite moti nanga na kota bitumba na monoko pamba non ngata ngoti nanga bitumba fo pesa nga eloko pesa nga force tango ba bengi Pierre ya ko sambela tabita se kwa ba lakisi Pierre eloko ko pesa Pierre force ke ataka tout elinge salama ezo Pierre ke ba sema so tabita salaki yo sali sema ste ozo lukaka obuka ni obuka eloko ta ozomona tango Pierre akoti ko sambela Pierre avait andi ko présenter yo ti nanga na sambela pona yo neti mwana mwasho moi sa chef coutumier poisoisième aye atongi église OK na yebisi nzambe 14 ans ya libala linge ko feko simba te tala ndenge mwana mwasho atongi église ko tika ite nzambe pesa zemeye mwasi wana oya boti mapasa aye asomba kiti na église tu n'as pas les prières nzambe nanga za ndra opambola na ko rappeler nzambe tala mama oyo batu ba vendre la bakiti en église mutu aboti ke poni nzambe sunga e pesa ko bota azu ko bota so yo ti nanga selo ba prière ya munoko pamba tola to kenda ga tozo nanu prophète tozo continuer tozo nanu pe témoignage ya mwasi ya colonel biso to ebi ke so ba yibi o mobali mingi ezara faut que pa nganga oluka bato ba kisa bokoko pokanga mobali mais nzoka na bonzambe pe ba récupérer mibali to landa témoignage et puis on se retrouve tout juste après tango tinda ngana kota makambu na yo omona ngoza pete soki yo moko ozala incapable makambu wana esimbote o tinda sikonga na famille noté la nanga bien masa na famille noté ba condition ba famille na bakindoki na baino na yebite biloko ke na ko sima na ba leso na bakindoki na yebite moti nanga na kota bitumba na monoko pamba non ngata ngoti nanga bitumba fo pesa nga eloko pesa nga force tango ba bengi Pierre ya ko sambela tabita se kwa ba lakisi Pierre eloko ko pesa Pierre force ke ataka tout elinge salama ezo Pierre ke ba sema so tabita salaki ko lingo mona bilembo fondi makaba prophète amen oh na lobi fondi makaba prophète amen na fina yo soko lingo mona bilembo fo yo ka prophète amen Zamba lobi ayepona batetite otengaka omonene na hangoye pona ndi ma prophète fona mona libo monene azotambola na ba type ndi azabu na ba no famille ya utana na famille azalaka no ndenge ngakamwe Yesu lobi te soki olingo koma mutu ya bilem amen fondima amen lelonga ne lokola prophète amen osakana nanga yaka batu bazolo bananga ndenge azobenda ka batu nalakisa bino ke na bande église eza na ba témoignage rapide osakana na ozo batu ba témoignage ba mona loboko nzambe nanga mukisha changa akoma nzambe nanga amen ngapena koma ko beta batu pe banzambe amen yoka ngaba pesa nga nzambe ngapena koma ko pesa amen ngapena koma ko pesa nzambe amen yoka ezana batu musiboza awa papa na tikele kindoki ya ko kanga batu bazo ka bojuité amen yo yepe fina koma ko pesa batu kindoki basala keloko te amen menga nzambe nanga ya potre baraka mukisha amen alobi mwana nanga nganzamba pesa nga bozwi amen apesa nga makamba kitoko amen yo pe kamata amen tango ekotinga nalobi okay ngapenda kiko pesa nga batu amen na bandi ko pesa nalobi soki na bandi ko tangelo batu na pesi amen nazoloba mokisa zalaka ndeboyi nzambe nazalaka kitoko boyi amen o bazabi loba mawa amen naloba muke loba olingomona olingomona o bana kalamu hey mama oyo asa mwasi ya
colonel. Amen. Le bas colonel. Colonel. Ya pamba pamba te. Amen. Soko meki ba chok raka. Amen. Olemba ngone au quai prison. Au sakana. Natalie. Tango nazoka lisakoli. Amen. Nazoka lisakoli na yete. Amen. Nazoka lisakoli ya mutu mususu. Amen. Na lebi nazo kizana mwana mwasi moko. Aukta fi d'ici. Azana problème. Ye tema za kite mabimi kaka. Akendeka fi d'ici azali ka 5 mois ba refoulé. Amen. Mais moko za la résident kuna pe bavanda kuna ayuta ko zonga ko luka kobo. Kobota. Mais lisakoli zaki ya mutu zo luka kobota. Ya za la kati. Ya profiter. Amen. Ayi atirimi. Na bi eza yote zai abi ata lobi eza ngati ngana ko kendete. Amen. Mais yoka. Omoni zela. Omoni zambe. Alinga batu bazana kondima. Amen. Ezana batu nsi ba na esprit. Ekelanga mawa. Umawa na yo. Amen. Zamba luka kabata kolela te. Amen. Aluka kapatu ya kondima. Amen. Na lobi na zoluka mutu ya kondima. Amen. We pesa na batu bazoluka kaka. Siba moni mutu asekui. Oh lelo sali miracle. Lelo nzamba kitaki. Mais biloko simple ya zo comprendre te. Amen. Ndazo yeba te ke mukile salama na liloba. Amen. Mutu moko zilaka liloba. Amen. Mama oyo alobi atoso lobele makambo wana problème ezate. Ngape suka suka yange ko bima. Amen. Nabi okay. Mwana mwasi ozana kozanga kobota. Nzambe bisinga tsa $100. Ufungola kobota. Alors papa nana ngota. Namona mama oyo. Aweli salobi na tofutile $100. Namona ngo mystique. Amen. Maboko pola mama bulolo. Papa na baluka na tel lobi bamusuba bayaka. Yo sele loko. Ndongo sungi. Ezamba ibisinga osungopi. Amen. Na lobi na ye. Na bondeli pona mutasala ke simashi. Na tika ke nzamba ibisinga vrai disakoli zakindi ya oyo. Amen. Na compliqué ka po comprendre ke nazala kanza. Nzambe. Na bambie tekiti. Na ise bimesa tout ça dans na poche. Amen. Papa bimesa tout. Na bitu soka zonga kana 500 francs sur combien? Pe tout en haut. Il y a $10 te. Il y a $100 te. Kusakana te. Amen. Na lobi na onga soki na luluke makambo ya kolia. Mais na sinali soki kolia mais na sinali kisi yango kala. Amen. Pona lia tamula ite. Pongo ngeza muke. Amen. Mwana mwasi na lobi ndengo sale loko kamata. Akamati. Ozolandanga. Amen. Na suka nango. Aki ayeko zonga jeudi. Na tilo sulu hoko. Na lobi na moni yo zana mbanda. Azobundisa yo. Mais ya zolongwa na nzela sema sosali. Amen. Zelo yo kamuke. Pour o manquer ngate mo respecter nga. Amen. Zelo mona bato ba respecter ka basali azam. Na lobi zwa ekoti alali pongala muka kei. Deli na tinda ke voyage. Na lobi kende ko mona bandoki. O batele mela ko po amona ka mbongo masala kana ngolo kote. Amen. Ezana bato musu ba simbi so ba $100 ba $1000 ba $10,000. Elika oka boy. Mais yena lobi kende mona ndoka kakako. Akei na pongi. Nina tinde voyage akina pongi ake komona bando ko batele melagaye nzoke zana mwana moko abokola kana ndako yenda skimi saka bambongo na ndako yepa zolinga teke mobali ne wana apesi bolingo makasi. Amen. Aye kozonga na vision na tindaki ayi papa tana na moni bona binongo moni bo kene na ndako komona makambe kozonga normal. Amen. Ake na ndako mwana wana zozele na porte alubi ngane na kandoki ngane na kanga tala yona esili pete alali asutuka telefone lela kate salini eleli colonel abengi alobi ndenge nazawa muningono mbanda asengi divorce. Amen. Na okeni na tongo kokende kusala divorce. Amen. Mama eza bongo te. Eza bongo. Osakana nalobi mbanda nyonso avina yo. Amen. Ayamba moto lelo. Amen. Nalobi nzamba alobi na Biblia. Amen. Alobi mutu akoza na kondima. Amen. Maloba profeti bakoloba. Amen. Akozwa tiko take. Amen. Nalobi akozwa tiko take. Amen. Nalobi akozwa tiko take. Amen. Tumbola maboko. Na bambo tiko take anu esila toko talia sabien. Amen. Tumbola maboko. Longola mapapa. Magia ndara.
bato basalaka babiloko ko respecter basali ya Nzambe soki bazolo bafo bazwaka biloko ya Nzambe. OK. Nalobi na molimo nyonso. Eni côté côté. Lelo namoni 4 personnes. Balobi ke lokolo ngo telemela bango bakotelemela yope. Talengi na buka bango makolo. Ozonga na ndako ndenge ozonga kozaki réponse ozonga oyokaki mutu moko akendeki ndako nganga koluka vi na yo ya bukani makolo. Amen. Telemsai. Na buki makolo. Nalobi nazo buka inema vino makolo. Amen. Yokando kalanda ko po atambolaka. Amen. Nalobi ndo kalanda ko po atambolaka. Amen. Nalobi ndo kalanda ko po atambolaka. Amen. A partir ya lelo. Amen. Na buke makolo. Amen. Na buke makolo. Amen. Bo soka bukani makolo. Amen. Akolanda yote. Amen. Soka bukani makolo. Amen. Akolanda yote. Amen. Nalobi akolanda yote. Amen. Nalobi akolanda yote. Amen. Maboko bilolo. Tango tinda ngana kota makambu na yo. Omona ngoza pete. Soki yo moko ozala incapable makambu wana esimbote. Otinda sikonga na famille noté. La nanga bia mangasa na famille noté. Ba condition ba famille na bakindoki na baino na yebite. Biloko ke na ko sima na ba leso na bakindoki na yebite. Me otinda ngana kota bitumba na monoko pamba. Non, ngata ngotinda nga bitumba fo pesa nga eloko pesa nga force. Tango ba bengi Pierre ya ko sambela tabita sekwa. Ba lakisi Pierre. Eloko ko pesa Pierre force ke ataka ke tu elinge salama. Ezo Pierre ke ba sema so tabita salaki. Voilà tomoni mama colonel. Libala bombande kufi. Banda pakati asikeli mobile. Mbanda kuta pakati boy. Ezaki boy. Mbanda zaki ko dominer mikisi parce que mama colonel zaki le roi des enfants. Moi ça liboso zaki wana. Parce que colonel zaki ko linga peka mama Vero. Mama Vero zola nanga bisika zali. Siko mama Vero. Siko mama Vero aye ko lukanga. Professeur zalaki ya mama Vero te. Donc na bato ba otala biso so ba yiba bango mibali. Bakende babunda te balukaka ngai. O mbala zolo mbanda. Ngana ko bebisa libala yoka lisolo mama. Mama Vero yeko lukanga bina na libala bombanda. Na mbala tikala ya ngamoko. Mbala ngone ni colonel apena na makambo. Na le bibi tumamba mo so ko finga na sesa kimia. Na zaki na oteya. Na yeko zo prophecy ya mwana si moko boya utaka free the seed. Izoka yebe mama Vero ngo pe utaka free the seed. Okay. Aye nabi na kesa na mwana mwasi moko utaka free the seed ba refuli azala boy azala makamo boy. Babi soko zali bima babi mba komi bale. Bambanda. Te baba tu babi l'église de te yakati. Na suis prophétie. Na binza ba utali tsangeza na mwana mwasi moko utaka free the seed awa bazala makambu boy soko zali bima. Ndeza kati batu babi mati. Soko ole mutu wana ya bima babi mide. Do mama Vero na mwana mwasi wana. Na babi tala boy makambo so loba exact. Oh. Naloba na oyo ndenge moko naloba oyo ndenge moko na bibo nzamba bisenga ba po kata likamwana oyeba o azako le problème sala loko na biso nzamba lobi oyo akosala ka sacrifice ya $100 siko nzamba ozo nteli bala ka siko o wana msusu maboko na makolo eloko zate mama wana Vero abimisi yokelo kasala abi na ofutela ye nangai mbala moko na baluki na tali mama na bi omonika nengo lobi eloko yo sali ezake ozwili pambo li ozaki epana ye epana osiko mbala moko na baluki na bandi siko kosakola pona ye mbala moko délivrance bandi na esprit bandi ko bimeza nini mwana ya mwasi ali boso apana kana ndako ya mama Vero ndezaka mwana mbanda yaka na ndako na ye sikoyo nde mwana na mtazo ka information amemelaka mama na bango abetaka histoire ya sikoyo zaki lokola ndoki siko oyebi ke te lipanse kaka wana sili ko zonga mama zongi na ndako mama Vero zongi na ndako mwana na bandi ko tubela sabatu na ye nzambe alolo azate boy mama nde nazawa tala kutu makambelika kaka na sala ka boy botika nga na nina kufa mama wana tango aye baye ko yana colonel nde place colonel yako ndima mariage na pambola mariage na kuti dagia ba fanfara ba sola si ba bala bazakana ba yaka obali sa basi na ba fanfara colonel ayina mwasi na ye na bandi ko sala ba prière
moi si à colonel à liboso aibisa mobile na bi libala ngano esiri moi si no linga bomanga na ola la bienté azwa alliance asundoli na mesa libala ko fa bongo mama Vero ngani na yeko pambola mariage. OK. Pona nini? Sacrifice. Oyo loni okobuka. Ndeko tango zo pesa mutasa ilo asala sujet la likambo na yo. Parce que na baka esprit oyo sala ki makambo no simbate. C'est que ça na ba sacrifice zo pesa po bana ko souffrir. Tango zo lugobi mala libulu moko boy ko yena maloba pamba te ngana kama o mama mutu sabe na téléphone allo. Prophète, alande mission na wana mama Sarato la en tout cas makambo zo lobeza sérieux mais talanga na za bobo OK na c'est bon makambo yo solobi na yoki mais ngana tambola na sacrifice. So au même makambo ya expliquer vine mo bimbo yoki so ko mika c'est bon ngata tambola sacrifice obeka katia na bengo sima. So na luka bata bongo ba benga ngate. Na luka bato ba trop c'est trop. Pe bato ba zo reconnaître nga lokola papa lokola prophète. Que nenge bande ko wana ba zo témoigner bango pe ba témoigner. Parce que ngai moko na musala nanga o zamba pesa benganga abenganga na ba sacrifice po nazala o naza papier kila eza ba sacrifice soki oza mutu ba sacrifice te sacrifice na ba ndenge bele sacrifice ezali ya kopesa sacrifice ezali ya kosambela sacrifice ezali ya komi kanga donc okima ba buzoba si yo okemela ba biloko na ba lenge oko ko sa prier à 30 minutes te ngana zelo 4 dite ya kosambela po no bakete oza obenga otango na bengami yo peseme le roi aura prière ma casse nous a semence moi si on t'habite azaki ma casse na prière mais azaki ma casse na kopesa ko aider yango prière na ye Abraham asambela te mais azaki muto ba semence azaki ko soutenir ba sala nzambe yo lingi ko soutenir ba sala nzambe kana ba intérêt na yo neti moni moi si moko asalaki semence ne moko boye ya prière tout ça ne prière ici au là c'est la réponse à nzambe après 3 jours amone loko tazolo ba oza faux prophète mais non yo zola na ngai na kati ya kuma ya télévision soit na ndaku na yo na partout naza mandiate nazali musali ya nzambe bino bokoma ko zona bato ya buso bokoma ko mélanger bango mama Sarato la zali aw nazali prophète oyo na yebani na mboka nazali pe muto ba respectaka bino ka problème bino ne bo sangisaka bato nyonso na même libulu et suba le na TikTok aboye azaka l'église pété na YouTube à l'église te maye ko le kaka po bike ba ko peso ma de prophétie moi 3 prophéties abenu mbongo ne ale ko mo sangisa batu nyonso bato so bandenge moko te et tango zolanda basali ya nzambe sengaka molimo santo akamba yo ndeko bana ko discerner donc on a ko loba ya wana poto continuer mama Sarah na sengi pe na regia balancer biso témoignage ya ndeko yo avant ko be la diabète et puis on se retrouve tout juste après voilà nous Sarah Tola TV. Papa est comme ça. La zone est déjà mon hôpital. Le même hôpital quand on va faire les matchs à Gousso, quand les mêmes. Comment on a une photo qui est de vérité pour te l'aimer. Comment on est invité mes gens à Baramonte na point Kawana. Donc tellement ça uniquement pour la maladie de sida. Ah mais ça uniquement pour la bateau dans la sida. Déjà la sida. Délai na kuna. Là les mecs hôpital les a monté Baramonte dans la sida. Oui bien oui. Aye lisusu neza kwa yako bila bakiso zoyati zoka yebise soko yeba kabisika na uti leloko yebisa ndoki ya famille soko yeba ya sida ke nana nakunga na awatangela na hapo hapo na sida ebiki zoto soki sida o balo bakesila kande so sila koko mari de ina kosala nini adresse ni ya oke na pevite pa na bido na lembi ebi na peso batu nyonso luka ba adresse na ba pevite na ba veni ko ba ko ba to dikangale to ba na ba mireke ba basala ka oturo pendo lembi journaliste polémique ya ngoi yako yale one oto confirmer pena munga ngalobini alobi eza sida souté eza sida souté vous n'avez pas besoin de vous avez un dé non non des sida et malade des choses à l'envoyer de la shalom il y a là pour les mêmes shalom gans mais les médecins alingai atana on a soki azalaki prophète ya lokuta mais ngana créé loko eza pour epona elakisa biso awa ke nzambe ya papier ekila
aza ba manigance te. Amen. Bilo ba te mona moti. Donc na moti na suka. Ko ba mususu pe. Na maladi na yo, oyo koza na po ba mona oke yo za mabikisi. Bonza ba no sala. Mais ça fait ba sali musio kuteba obebisa musalo yo, ya ba sala nzambi. Amen. Donc na ina ça bino ke bon mon place ya vérité sika ezalaka. Merci beaucoup. Oyo na mama yemo. Première consultation, maman va venir à 537 taux à sucre. Quand les connaissances na kolela na passe. Docteur a dit qu'il a dit que maladie oyo est durant toute ma vie. Donc vie nangai na kozala toujours na diabète. Et puis na kozala toujours komelaka bakisi batonga. Alléluia. Quand on a qui est pas mon frère dans le sabot, vous savez qu'il a été ni vérification. Amen. Donc, la prophète, papier qu'il a sali. Nanzela ya kobonde la sacrifice et puis la sacrifice na ye. Quand on va dire que ça na va sacrifice, chaque fois que on bonde la, il faut imposer na mabona ba ne ko comprendre. Amen. Mais les autres dans zolo va boyer, to na ngai ezongi normal. Ezongi na combien maman? Ezongi na non. C'est comme ça. On a 5 taux est super, c'est normal. Dans le courrier, on a pas mon c'était lundi passé, on a une consultation. Dans la qui nous avons pour nos insuline, il y a un goal. Bateau bayebi, bateau diabétique, la comprimée la main en goyo, on a bataille pour il y a un goal. Insuline. Dans le rôle, c'est la courbe. Yo la ndanga manje dipeleni eki yoki yakana pambayo zambi mwana mama ozo mona ozo ezalaka nazo le kakaka boyi na simbishi na nga ya rouge okole nga jina nga rouge na simbishi na nga ya rouge nazo le kana talie na fongole jina popolele yango na lebunenge na sopela yo molimo ya malade kene molimo ya bakansie blimwa ya bakabete kene mama beti libako alobi prophète apepisinga bilanga boye ezalaka ta obetaki libako bongo te. Oui, amen. Amen. Sikotango akina hôpital ntango nga bazetiseke ndenge oza okomi tikota makambo batongeza lisusu te azonga alobi wi prophète wana asopelaki nga wana ezalaki nde makila ya yesu vini ye mobima ezalaki bazoloko yo moko mitombola tala desira eloki oyo ezaki eloki te oyo eza potika motu kobola ke ata azwi $100 fo beka kakila kosoba bainsilino ezaki Simone Plaza aveni nini numero? Tozana Simone Plaza, au place wana penda Simone Plaza ezalo ya bar wana. Baveni na mpende Simone tena ko ba solo na ko banga nzambe. Biso tozo uta kuna eloko to yaki awato na umbe ni na makama yo moko boyena mu. Na yena mu mama ko maladi tena sana mwana na ngaya mubali. Yo mwana nani? Azosa l'examen d'état tout. Yo mo tine na message. Ko zo l'examen d'état. Olongozo. Oka kakibu. Maka obadoka tena poto ka sepe. Ko mama bino. Sepe maka mali papa no yipo leo. Mama beta. Ko sufri. Mama beta no sali combien de temps? Na personne micro na ngaloba. Ko koma na ko ya tolanda ka yepe na
radio. Quand on va la avec nous. Ah, on l'a dit na radio. On a qu'à voir quand même Michou peut mal me mirer quand même Michou. Na sabu ka un mois bana na dai ko ya. On a dit un mois. Na sabu mais on va aller là-bas il là tu vas aller où c'est ça. Na so ça va na quartier kala mama na malaki ala dinga ko ba témoignage wala. Mama yo ko na la ndio. Yo no témoigner. Ah quand je ka le ko ka le. Si ka ya ba tu so ça yo ka hola nanga. Oh yo dai o ele. O beti ma 10 semaines ça va traiter yo. Si tu as une forme, tout le monde va aussi résoudre la campagne. Mais on va dire que ma traité et le comme on t'a dit que Kamanda au côté là-bas. Moli mo ane kupandi sa yo makamuna yo sana. Bande kona ba to ba buni singa batana mbongo. Ba ko kende kuna ba finance mbongo. Elo ngina ngata ka boy ba niko tanjiri ngatenga na sana elo kote. Dinde na yati ko lukwa nzambe ya prophet papi na kangamika na moya ba prière ay ko la extraction ndenge ya ko prière des jours 3 jours ko jene des jours tikidon ay ko kwa ba mbolo ko yo kaka. Ba yo ko la suspension na na za ko na sina ba niko tonga. La fetika ya ngalo ko sila ngala ba ko. Saratola TV. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Prophète Ekila, ndeko a diabète, boyeba kindeni azana diabète. Mais tu as un mama Sara. Avant qu'on m'a diabète, au moins na série on est allé na mutu sida, na mutu liboma, kudu na pegita sa kutu timba micro, azo témoigner pour na mutu ya sida wana. Donc maman on a diabète, ezalaki na eklinga te ya kaka na église, nga sala ba service tabi J rouge, na sala ba service nga ba J rouge wana. Abi oza makila e soko meli obiki. Soko meli obiki yango lelo na ngai sala on a Paris. Na mois de juin a wanzamba sunga biso. Na mois de juin na zozo ngaso apona pesa ba date sur la mutu osala ba fiche pour que na oke ndoko sala des de mauvaises alliances du sang ya Paris siko. Donc ba makila ma beto e katana. Na sala service à J rouge. Siko na bi mutu to za na diabète za na sida za na nini ndongo zo melozo bika yeso zo kota na kata nyoso na sali service ba meli ezaki séminaire mo ka 2 semaines ake no hôpital ndenge ba mesana ko pesa ba balingi batala babi bio ya sur secrétaire bazi biloko tu babi te o bwaka oza so muta malade te sili azo abatikele une semaine azo ngisusu correct une semaine tu azo ngisusu correct ndabite il faut na ke témoigner. OK. Ndabi papa ne na kende ki balobi nanga esidi naza nango esute ayena ba kisi boko mona ba image na nenga tozonya ta ba kisi wana tu ya ba insuline akoma ke esclave mwana mwasi tala munene na sili boko mona ba image wana nzambe asalaka. Omoni ezalaka malamu ke mutu azote ya bino azolakisa bino ba image. Mais ça ba pasteur be ba lekana ba TikTok wana. Malobe belé te. Koloba ebele ba témoignage ya ça ba preuve. Yo soko lingi ngana sengi na baba azolanda ngai. Soko moni mutu azolo bakaza pasteur za na église. Alakisa ba image ba témoignage. Na kati église. Ngana à chaque fois surtout ça ba émission. Omona ka ba image, omona ka ba témoignage et puis za ba na mikete. Yete ko bana ba jeune gat ngazo ka bana ba tata ba mama ba responsable. Yo mo so ta belobi ke ata pena to sala ka ba je. Ese pena longi o te. Donc et puis za te ke to bombe longi za pena o mutu yenda zo lo ba so pena adresse na e pona ko relaxa ke. Nzambe azali. Et là comment on a beta c'était zalika ke na te ya bana na Nzambe. Mutu alo bana yo te ke lokolo betsama ki libako soki songolo pakala partout o lo bakete o ngai na kosambela sute kosambela zaka nga moko na ndako ezale grave mutu wana za ndoki azolinga boma vi na yo
mais parce que le pasteur paie entre bino na bosana route ko tuna o question pasteur Mike Kalamba yo continuer ka awa entre bino ba pasteur boza oyo kanate église de réveil comme il aura wera na JB o ache zénith o ache double zénith o ache martyr o ache double martyr. Est-ce que makamanza bango ya bino pe comment même makalo quoi polémique bino nde batu bolembisi ba chrétien ndo mondi ba chrétien ba comment le banga fona sambela na ndako nga fo nga mako soki prophète tout ça là ezo utape na mambo tout ça on mona prophète ya on a big ba kota ignorance parce que même na tango akala polémique ezalaki oyo kamina koto Pierre na Jean ba oyo kanate oyo kape apôtre Paul mais tanga bible yaki ba polémique ya kosakana te e banda kala makambo ane ezalaka kaka mutu na mutu aluka benda pe makambo na ba pouvoir na bandenge na ye ezate ke ndenge bazolinga makambo nyonso tu omo makambo to komo bivele na internet papa Diego na kala ba caméra ezalaka te eloko nde bobosa na soki ezalaka mais oyebi soki ngana lobaka oyebi soki ba caméra ezalaka ba caméra soki ezalaka mais babika te mais na saile banalize naza koyebisa ba scandale salama obona période ya Yesu surtout ba période ya bongo la mbisi moko Yesu anga bika te analyse to ngato vandisa Yesu na miniature ngaye maye komi vino Yesu anga bika te ozo comprendre so na période wana ba caméra ezalaki te bakoma ka obeta biso ba histoire parce que tout lelo comme rapide to aussi ça no ka de so la bo suka bo ba lonela so mo lo mo na kwa tanga to aussi ça ka bo mais ka biso misa de comme ba ebimi na kala bilo ko exacte do ba polémique ba ndakala donc nyonso to vivre lelo to sto kutango ka po caméra ezala biso ka to sa ka lo ba benga ka to sa ka ko ba redivision nango to rediviser kaka ba biloko bato ba salaka yango na ina lo ba loko moko awake bato ba longwa te. Parce que na monde il y a la possibilité pour moi maman Sarah ni tu vois pour makasi et troubler mutu na yo obi ko ko zota 10 minutes osambela te parce que se sentir à l'aise il faut mutu mo ya wana soutenir yango bible zolo bana biso bien muta longolo na présence ensemble te soki pasteur na beto libako luka mususu parce que bible zolo bana biso na bible zolo bana biso très bien que moi si à 12 ans tambola ki pasteur qui robot ekolo makile katana kite mais lemba kite avec so simbite ameka ay go simba so ka simbite anam yo ko lemba te pour un jour place go simba oyebite yo ka bible bina biso na Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1 lo bible Actes des Apôtres na pesa ba verset pour na tout cela est différent parce que dans na batu mususu tango pesa ba verset tazo mono nge boko ba voisin et puis ngana ba verset tate ko ngana o na lo bana mutu ya ngone na juna mutu na tangi ezaka wana Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1 lo bible na tango yango mokonzi Herode ateki maboko na ye na kotumbola bamoko na batu na lingomba verset 2 abomi Yakobo ndeko na Yohane na mopanga verset 3 lobi emoni ete likambo yango esepelisi bayuda akangi pie petelo lokola ezalaki mikolo na kwanga ezangi fulu verset 4 lobi akamati ye pe atie ye na boloko mpe apesi ye na basenzeli basoda zomi na motoba sozolanda pona sauter kana kende bien bazui Pierre ezana batu musu bazana ba Herode musane ezali nini kolinga te mutu abala kolinga te mutu asimba mbongo kolinga te mutu azala stable kolinga te mutu aviva bolamu ba maladi kiriki na nzoto musala Herode et puis le bitango azu malédiction na pesa on a vie à Jacques ba le sepeli c'est parce que ce qui diable a bonisa vie na yo ye tango oyo ko lela ye ayesala esengo babi lokola salaki eloko na vie ya Jacques esimbi asale erreur a été simba Pierre isoka yebaki te ke Pierre wana aza mutu mususu azui Pierre bato baba na kokita bakita ti na 10e verset bazui Pierre akange na prison atele 16 gardes mama sara ko kozalo vandi wana batelo ba garde ba okengela vie na yo de bazana na chambre de ba na toilette de ba na salon de ba na voiture tambolaga de ba do ba no ba do ba kabodi baza wana tout po bala nda mama sara mikolo swala nani mama sara mikolo na projet nani mikolo bisika za ba batela Pierre ba garde taka mtu ana prison batele su ba garde na kati ya prison lisusu na tezo comprendre mutu na kati ya prison mais na kati ya prison pas salaki na kati ya kasho wana na ba mutu na kati ba ngobe ba na kati ba okengele po ba yeba mouvement ni mieza mais bible lobi tellement ba vie ya Pierre ba kocha on a difficulté à niveau wana ka comme ningana te
yebsanga mutu bachelo ba garde ti tala ko ti prison bachelo su na 4 ya prison su ba kengelo mouvement ni osambela ata imagine na prière ko sa yana batu musu ba ko lati so ba problème mobala boyo mwana kufi maladi na njoto musale sili mkande baby tout wana ba peso plus de 7 problèmes ko tona mutu yebsanga tani no ko sambela yango moni zamba taba serviteur pamba te babitango Pierre a eu problème wana batanga na Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1 kitati na 10 Bible lobi bien tango église ba yoki ke Pierre aza na prison ba bakoti ko sambela nzambe sunga mosali na yo bisika azali kanisa mukolo moko apesa ka yo bwato te asango malamu kotika eta kufa babitango eroda obongisa liwa aya ko boma Pierre ba ko kuta bo prison ko mi polele et puis Bible Pierre tango obima na prison ange ay ko visiter pa bimise na prison Pierre a quand c'est ndoto oye poani niveau de ba bloquer là qui est azaki sirte ka ko bima mais du coup église ba ke ba sambeli po na passa ni ezolo banini même na yo zape musali ya nzambe soko za limité yana batu musu na monde spiritualité o mona na répondre na mambadasa spiritualité za ka dimension par dimension pena ba dimension musoko ko mi calé et c'est ba soutien ya basali ya nzambe ba tia poids donc muta longolote na présence ya nzambe et surtout tangi bien batanga na Jacques chapitre 5 verset 12 à 14 Bible soko aussi problème comme le bela yo moko te pose na moment ya faiblesse luka basali ya nzambe basambela pona yo voilà soko lukinga na sambela pona yo na peso ba condition po bika yo ko boya pwana o ba mtumsu banda nanu e ana batoto ko banda mais apena batumsu yo nde fo banda mama Sara parce que c'est vérité mais na batumsu babike yo banda po mona bolam mais zo sanga yo nde banda nanu nzamba nga banda nanu otanga la Bible te so otanga la Bible ogotoso ba zepso et surtout mutu abengi na décision et bon moi mtu so abenga kosa yo mi kosa la yo moko nda soko benga pour problème za sérieux et respecter oranzo loba pour benga pose la solution ce qui c'est vrai on a besoin de solution ogotoso ba webisa yo si merci beaucoup prophète ya moni maman na diabète abiki pona kotosa moi si wana sida akei pena na barumbu ko sala ba test ba so ko hôpital ngaba sa ba sala ba test ba sida za kasoki na barumbu akei wana bo sida ezate jeune fille maman mususu akiona bo akati bilamba na ina mwana ba iko témoigner mwana zongi normal o mwana ko pegita sana kati mama a diabète da ayeko témoigner sili nzamba biki saka soko pesi confiance na basali na ye et tant que zo pesa ngabe confiance ko za na deux fois te o ba et qui l'a quoi pasteur on a été est-ce que qui l'a so mo ba qui l'a o BBC yondi manga lokola papa o komona ke ba service ba ko saila e ko simba mais tant que zo za na ba doute est-ce que aussi ma place ni simba te ndo yango wana merci beaucoup prophète papi to komi na suka émission na biso na otikelo maloba o pesa programme ya église na ebité soki poza na ba dédicace mais question na nga suka na makambu nyonso penyel mwasi ya pasteur Mike Kalamba yazo sala na ba réseaux sociaux auti ko sala pétition ba boycotter bato ba kende concert ya pasteur Mike te kotala mwana mwasi wana na ba acte za opposé na réseaux sociaux loko a mosai na nzambe okolo bani pona ye non eloko na koloba pasteur Mike Kalamba babandi ko bundisa lelo te babundisa kala na ebaka mais ngana mona ka mutu wana za la moi simplicité au piko du mona na sala concert to zaki na ba immortel aya na concert na ngato yemba bon na ebité bon ba jijaka bato musu mais ngani na mona ngapo na ngana penye les ayeti ba otindi za bato babundisa ka Mike bana kati ya penyel nde bazotindika penyel ba obwakela ki mwa mike et sauver nde zo sauver penyel chae mulunge mais ya turo penyel o échoué bana nzambe basi ba comprendre que déjà oza déjà la problème ba côté les sote wana zaki kala lelo isimbate Mike Kalamba déjà place à kiwana pour quitter za mapasi alobi bato ba kende concert na été te ya ko beta plein bato c'est la concert wana iko inda mabe ese yebi nzambe Mike Kalamba atambela ese tozo ngana ese ya yebi nzambe Mike atambela bato omoni basi toza kana bango na bandako to lakisaka bango bonzambe nyonso ti OK oyepo ani nasuki ka wana bayebaka muke bako yeba nyonso te parce que tala no yesanga soki Mike mama saka soki zake ke Mike ala kiza penyele bonzambe na etu tika na yo
nyonso exposé nazoyebisa yo penyele wana zali papa ya bana na yo mbongo nyonso Mike Kalamba azoluka na vie ezali mpona bana wana vraiment en tout cas sosola soko koyoka ngai nzambe apambola yo bato wana bazotinda yo bazoluka babebisa avenir ya bana na yo c'est ça papa nyonso omoni ba million nyonso Kalamba ya kozala nango bana otu so penza mbazwi molimo ne bana kandi baotikana nazoloba yango na lobiti penyele tika soki libala esimbi te bana baza na kati nyonso Mike Kalamba azosala ezali ya bana wana lelo ata lelo za libana Mike Kalamba ete bana wana tango bakozwa mbongo Mike Kalamba bakoya kopesa yo donc en tout cas bato bazotinda mpona ba 200 euros ba 500 euros en tout cas kata yo pe mutu zotinda ka biloko wana basala muninga un jour bakosala ya koleka muninga wana merci prophète merci to komi na suka na mtoza na loba suka oloba bana nzambo ba olanda yo o bana ba problème solution ni no memeli bango bato ba kotala yo bana mikakato ba oleka na ba problème ba ndeko ba uti ko témoigner ni ne ko yebisa bango nazo senga na mama papa nzo zolanda ngai balongola esprit ya ba hésitation babenga babenga nga na kondima bapesa confiance nzamba permettre to olanda nga pamba te a permettre olanda nga parce que ayebi ki na nzela na ngai peut-être bana na yo baza na nzela na nga amen peut-être musala no za na nzela na nga peut-être lobiko no za na nzela na ngai pesa confiance na yeso yo ndimela oyo apesi ngai musala sala benganga tango ko benganga nga na koyoka yo pe yokanga soki nga na to yokani même liloba to ko solution problème likambo moko te ko legela yesu po yesu azali koloa nyonso yesu nazolobela Jésus Christ de Nazareth po bato ngato soki sabongo ya soko lobi Jésus yesu abi yesu bazemele bi Jésus Christ de Nazareth oyo nazote ya yo benga ngai na ko ba kosambela pono mais avant na clôturer na maloba ya suka pona émission po émission zaka tous les jours tous zo vivre ba ko tsa so seka ba délivrance mama na ngai te ceux qui aussi si a continuer à tikala tu vas moi ndenge to sala ba déclaration et puis na ba délivrance dans un besoin na yo mama papa soki nzamba sungi biso na mois de juin tozala wana zaka tola azozonga su deuxième tour na Paris ngana ozala na ye oyende muta ozala na biso na mama mbutu nzamba kosunga tokozala na ensemble na sengi na yo benganga ozana problème omoni place obo moto esuki esengi nzamba sala intervention benganga etango ko benganga zwa matoyi na yo kanga parce que ténèbres balingaka te bato babika azwa délivrance benganga tokosolola to sa ngana koyebisa yo esili ngana kosunga yo et puis okomona loboko na nzambe e ana bato ebele esengo esili yo e ana bato ebele bandoko ti libala bato susu na bosani mama Sara pardon nanga kuna peso même ata numéro ya mutu na papa moko na Belgique mwana na ye ya 4 ans lobaka te pendant 4 ans na Samuel pone mona bandi ko loba na ko peso même na numéro ne moko benga ye oui 4 ans na Belgique mwana abotama 4 ans alobaka te na saile prière na téléphone malobezongi Jésus ngana ba ku nzo ta numéro na tangwa o azana tembe bengi papa na imo na Belgique OK na mi tena pesa numéro ouais pesa ba na pesa na téléphone na pesa numéro de biloko moni bato koma ko mona so to lo ba bato ba bika kana kisasa to pesa numéro o yo za tembe pesa ngana numéro o te to kende bien papa Diego aboti mwana na 4 ans lobaka te pe auti ko nasambela ka ozo musala uti ko ozo musala pe kala te ba pesa baba misala moko za soki 3 mois essaye soki esi netse ko banga to so zui pona libela omoni na vie il faut ko yebaka ke nzambe azali c'est là na tala numéro wana oui mama Sara omoni to kenda te po mata to sala émission oyo batu msu baza batatembe na kolinga numéro o botango ne bande l'émission na maloba na zolo bacha ngone bana émission na 4 na batutu po batu ba comprendre papa oyo komo na ye Robert azana Belgique azaki na musala te abenginga na sambela pona ye mwana na ye na âge ya 4 alobaka te baba malobeza te na sali prière mwana lobi azongi normal azosola net osola na boy na pesa numéro de téléphone yo na poto benga papa no tout no vérifier pour bato atembe baleki mingi pesa numéro ko ozomona ye moko azaki na musala te na sambel point soko za musala miso misala ba pesa babi basala ke soki ya 3 mois mais c'est nego zibo pona libela après moi na koloba musala pe koti numéro yo muto atembe benga papa otu nika papa yo papa Robert basambela ki pona mwana na kisasa alobakata alobi kende so o keta tina ndako na kolakso mwana na âge ya 4 ans numéro yango
plus 32 48 75 12 653 plus 32 48 75 12 653 wana numéro ya papa o azana Belgique azola nanga siko papa Robert mwana na ye azalaki baba azoloba te maloba eza te na sambeli mpona mwana na ye maloba azongi koloba normal eya na bato mosusu wana bapoto mama saka bota bana balobaka te bana baza bagizengi omoni bamindele bapesa no baprivilège wana baza kosalelaka betola bana na bino bato ebele bazoyeba te omoni poto outi okende wana bamimundele azalaka so apesi oyo na gauche aobongiselo na droite yango mo bavie ya bana ezobeba moma yango obenganga basunga yo mama oyo papa oyo mwana na ye baba mwana tina age ya 4 alobaka te na sambeli mpona mwana na ye maloba ezongi normal ye moko musala ezalaki te panda kenda poto azwi musala soki ota na tembe zwa numero oyo luka na whatsapp zwa numero oyo benga ye lwani kaki prophète ekili apesi témoignage na yo mpona mwana na yo alobaka te alobaki asambelaki mpona ye obenge na plus 32 48 75 12 653 benga yo moto atembe parce que au moins totiaka batémoignage ya kisasa bato batiaka tembe émission mosusu nakoya nakobanda sikoyo wana batémoignage bata poto ozomona yo pesa confiance tika kosangisa biso na bato mosusu mpona kosukisa émission numéro na ngai ya telefone oyo aza na besoin benga ngai na whatsapp soko benga na père normal okoyamba ba collaborateur na nga fana lobaka libela mais soko benga na whatsapp okoyamba ngai moko mbala moko okobenga nga na plus 243 82 81 236 plus 243 82 81 236 soit obenga na plus 243 89 49 32 991 plus 243 89 49 32 991 soit okomelinga na plus 243 82 81 236 nete so nako sambela pona bato so balalaki biso ne bandele émission et puis na suka nalingi yo so landa ngai ne bandele émission pe na suka okanga miso to sambela zambe na sambeli pona mama papa nyoso alandi émission o ne bandele pe na suka tika to pambola mama o amipesi papa o amipesi na émission o tango akobenga amona bikamwa na komona Yesu Mashia o pasa malade azana ba problème pesa bikamwa au nom de Jésus kaka ndenge amoni baninga bazo témoigner yepe bisika zali a témoigner amona loboko na yo na kombo ya Jésus Christ de Nazareth tolobi amen amen zamba pambola biso tokutani kaka awa ngonga nyonso et pas Sarah Tola TV. Merci, au revoir. Ngai papa, Ozana malaki ya na mwana malaki ndelisezi bino kozana bana na bino kuna oyo na tongoli eza makila na yo elembo nyonso ya mabe batindelanga na kati ya nzoto etumba ya moto kozakana na kote omai kuna wana sila ya moto Mas
akotisaki babiloko moko boye balobi ayetisaki lilo mpe liloba esalaki nini makila na yo eza makila na yo eza moto ya molimo sato ndenge na meli nalingi travaye na nzoto nanga oza serie makila yesu eza moto ata na melo poso tala likambo ya mwani bani makila nyonso ya mape kangamaki ezokende ya yesu ezotumba yango tala ndenge ezotumba moto oyo mbeleza moto akatala kupele tala elosima bato makila selobaki okota moto kamata zwa yesu ezotumba yango tala ndenge ezotumba moto oyo mbeleza moto akatala kupele tala elosima bato makila selobaki okota moto kamata Mandoro